Mbote bana maman, j'espère boza bien na mabota na bino bandeko na ngai. Affaire ya Dieu merci Mbokani na Marlène Tessa bandeko. Affaire oyo ekomi na niveau nini? Marlène Tessa a cœur ouvert bayambaki na bandeko moko ya Europe. En tout cas alobi oyo asengelaki koloba ba youtubers na ba youtuber batikali na soni bandeko na ngai libala bato tolingaka kokota ngo ntina kati te po tomonaki bato babimaki nga ndeko ya mo Marlène nga ndeko ya Dieu merci libala ekufi bamafinga efingami bamaloba soni elobami anteta bango moko bacouple toyebi oyo ezoleka te divorce wana ezalaki déjà ya solo to ya lokuta bandeko boyoka ngo na malonga moko ya Marlène Tessa ye moko aye koexplike biso aye koéclaircir biso vraiment bandeko na ngai kane na oloba ntango tokota makambo ya bato tokota yango na mwa modération tokota yango mwa likolo moko na kati likolo moko libanda po makambo ya libala bato bakota yango ngulungulu te toyoka Marlène Tessa décision esuka alobi nini nde tozonga après nga na bino. C'est vraiment regrettable namona nde bandeko na biso congolais bazofinga bazosaba interprétation ya mabe bazokokole bato baréputation bamakambo mosusu bazoloba oyo bango bayebi te. C'est vraiment regrettable et puis touchant. Parfois, tant ça, makambo bongo balobaka, ils doivent se rendre compte que ba famille ba touchaka, ils ont des enfants aussi. Bana bazana miki, bana msusu pe bakoli, ça vraiment est déplorable pour la communauté la biso. Ils doivent avoir l'intelligence de comprendre les choses, même si c'est comme une net, il faut avoir vraiment temps et à bien comprendre, bien analyser makambo oli babandolo baba n'importe quoi. Pour tout ce qui se circule, comme quoi on a la divorce parce que mon mari il est ruiné, parce qu'il est incapable de contre-traîner, c'est faux. Mon mari il n'est pas ruiné. Mon mari, c'est vrai qu'il a arrêté le foot, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa vie. On a fait des investissements et oui, et moi quand j'ai connu mon mari, c'était pas la superstar, c'était pas le Mbokani d'aujourd'hui, c'était un jeune garçon qui a bandit talent naïe. Et moi aussi j'étais jeune, j'étais à l'université, on s'est mariés, nous avons construit notre vie. C'est pas pour autant que aujourd'hui on a tout ce qu'on a et puis il a bouillé pour la matériel, non. Je suis pas une femme matérialiste. Famille Nabiso Toza matérialiste. Je l'ai aimé parce que c'était un garçon que j'avais beaucoup aimé. J'étais amoureuse. On s'est aimé, on s'est marié, on a eu trois beaux garçons. Mon Koufa, de garder deux. J'ai toujours aimé mon mari. J'ai toujours été là pour lui. Lui pareil aussi. Je vois pas pourquoi les gens aujourd'hui vont se dire qu'on a bouillé parce qu'un bon aussi lié. Non. C'est vrai que dans chaque couple, on a des problèmes, mais ça ne veut pas dire que tout un processus est divorce ou on a quelque chose de divorce. Ça, c'est pas vrai qu'ils arrêtent de dire ça. D'accord. Maman Marlène Mbokani, yebisa biso. Pour bato nyonso bazo propager ba rumeur ya lokuta. Message no ko koloba na bango. Pona bato nyonso oyo bazo propager ba rumeur à lokuta, ça bango batika qui doivent arrêter. Il faut ba ko respecter ba vie privée à bato. Ba arrêter parce que nga na sengi divorcé. Nous avons même la processus à divorcer et je le répète, on a des problèmes. La couple n'est pas se base sur un problème là-bas. D'accord. Mais co débatteur on a tous une question moi retourne yo. Fisson Manissa. Bonsoir madame Marlène Mbokani. Bonsoir. Comment vous allez madame? Tout doucement. D'accord. Moi de mon côté, eza question te mais nazo senga na yo. Soki bozana ba problème na bino na mobali na yo bo meka ko arranger ngo e ko sala biso bien po bundi po koma place bozali
au contribuer et belé pour la mobile na yo donc botala bana biso papa ah oui toza vraiment un problème tes malentendu tes en couple nyonso ça c'est privé. Donc qui m'écoute actuellement, qui m'écoute nango? Ben on peut dire comme ça. Ok, ben merci. Donc biso to miss minimi pour nos sangisa et non pour Lukaku. Vraiment, te souhaiter une bonne chance. Message n'a pas si n'a pas supporter nyonso au balingara foot kalamingité peut-être dans quelques années bon mon mbokani la facette moussouf peut-être entraîneur. Ah bon? Pour la relation à Bino. Pour la relation à Bisso, naza toujours maman la baron. Merci beaucoup maman. Voilà la famille, j'espère que vous qui Marlène Tessa ninga ekoloba. Donc, yene ngazana alobi ba qui même pas la procédure à divorce na mobile nae. Et alobi problème bazali ki na mobile nae, et là problème ningi ba foyer nyonso. Ezalaka pour les bala mon côté, ezalaka toujours bien depuis le début de la fin. Pas problème ezalaka. Et Marlène a eu l'acceptation qu'il y avait un souci entre elle et Oyaye Molongani. Et souci wana il y a quand on a mabala et tout, mais à regretter pourquoi parce que communauté ningi qui na mona média communauté ningi zwili yango ningi pesa en plein entre tabana bazana kati ba famille et tout. Marlène eloko esali pasi makasi yango wana mais sinon alingaka mobali na ye alobi babandi bauti mosika na mobali na ye abi vraiment bauti mosika ekaka lelo nde soi-disant ndenge mobali aobeta so bale te ndakoboya ye basi batondi oyo basengelaki kotonga basali oyo basengelaki kosala batongi foyer na bango pourkui kaka na momo apanza yango alobi makambo nyonso oyo tokoyoka na internet eza ya lokuta tellement biso tolingaka tozela bino ba information na source nde yango bomoni totaki kolukela bino Marlène Tessa. En tout cas oyoki oyo ya lobi vraiment bandeko tobosana tochange page ekozala bien mpona ndeko na biso Marlène mpona bandeko na biso mibale wana die merci mbokani na Marlène. Il paraît même ba fanatique a dit merci mbokani basilikaki makasi mais tomoni Marlène Tessa s'excuse pe pour un problème yango ndenge elekaki ndenge ezalaki en plein ndenge ezaka balobi bakei o nene ape ayaki nene ape na eyaki aye na part ya Marlène siko biloko nene abandaki kolobisa tokoloba nini nana bando tinda ye abandi ozwa yango wapi toyebi mpe koto ya mbokani tomona ye mpe bandeko babimaki ngai leki ya mbokani ngai boyeboye Marlène ekeye ezongi siko tokoloba nini bandeko na nga tokoloba nini na affaire oyo toloba bamaloba oyo bango bandoloba bandozongo wapi nani andopesa bango matière vraiment bandeko tokota surtout makambo etali mwasi na mobali en tout cas tokota yango vraiment komikotisa na kati te faut totiaka mwa lokolo moko na kati lokolo moko libanda parce qu'on sait jamais biso tokomona bango bakabwani bondoka nde bango kuna bazoseka na bango biso bazolia bazomela baosala nyonso basengelaki kosala mais biso na ngambo na biso tokomonaka basala problème bazoyokana te ekeye ezongi ematiki or bango moko kutu etali bango te baza na bango bien bazolia bien bazomela bien kana tosala attention ngai esengo nange eza komona mpe koyoka Marlène ndenge alobi ke divorce eza te en tout cas tikali ne kokesenga divorce te eza kaka biso bato ya média ndenge toyaka nango eto mais Marlène comme conseil mbala nsima en tout cas fo oyeba kobatela libala na yo makambo ya kati ekobimaka libanda te mwasi oyo mpe naningaka libala na ye mwasi aningaka mobali na ye bandeko makambo ya kati ekobimaka libanda te. Alors next time Marlène soki asalela biso bongo ezala bien makasi voilà bisous.